nasali perte. Voilà 10e enfant là. Bayana bazabien ya basi mibali batangi mais ye pensa azalaki mémoire de salaki zéro. Bon, ene koyoka mbela oyo ya fondation Kuti nde na yaki. En tout cas, témoignage na bango liboso bazosala mosala malamu. Na baparent bazala bana ya boye babwaka bana te. Babwaka bana te baya na bango na fondation. Peut-être osomona mwana aza eloko te. Mais à partir okoya na ye awa yo komona mwana kochanger ndenge oyo bavaleur ya mwana. Mwana nga azalaki ekokaza distrait. Okopose question ta deux fois, trois fois na répondre. Mais sikoyo akomipeza soko olobi bala moko achie matoi. Atoko répéter bala mibale mais liboso asalini ayoki. Bandicapé o baza batuma besenga mais babandeka bazali na bana mike ti bako mikolo alors so na bana mike obandi ko encadrer bango te moni que so ba meko mikolo bausala ni bakotika kaka na situation wana alors banga bo mwana so bandi ko encadrer bango omoni que bakomiyeba que non ozali na valeur na kati ya société. Love is crazy, love is funny. Ngai komo na ngai papa Franco na bumeli na maladi ya miso ekufaki ngai panda 8 ans. Na tamboli ba l'hôpital ya ndenge na ndenge na capitale Kisasa oyo biso nyonso toyebi hôpital ya minene solution moko ezomaki te bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge na ndenge solution eza te kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ko sam moto asimba ngai moyen na bouger eza te boyebi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azaka na Hollande ye nde motu atindaki ngai na clinique ya Misunga eko koma na kati na clinique ya Misunga lokola azwaki misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde na yaki okoma na misunga bango moko pe bakolo misunga babondelaka nzambe makasi lisusu pe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joie ye kokota kati na ngai parce que naye komona lumière ebimeli nga bino moyebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika kati na l'hôpital na clinique ya Misunga vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu nzambe oyo asalaka kati na biso banzo nde mpona nga amonisa mikati na ngai bandeko natondi botondi mpe naza kokumisa mpe ko remercier ye papa Kanga na nyokomaki na maladi oyo babengi AVC nakweyaki makasi na maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to esika na vandi bamemingaki l'hôpital ya Misunga na hôpital wana esika ngai nakie kozwa libiki na quartier babengaki ngai koka ke na kotambola susu te babeki bapesaki ngai na tiko kobwaka yango velo na tiko kotambola nango te babeki siko na bwaka na komo kotambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya Misunga na badocteur ya Misunga en tout cas bato wana basambelaka ya solo hôpital ya Misunga eza hôpital moko ya bana banzambe nga papa Kanga soki Misunga te nde témoignage oyo nde nakokosala yango te ndese nakufa kala nakomisi nzambe azala na bango mpe apesa bango makasi bakela mosika mpo na hôpital tozali mpe na homme de veya mpo na baparent oyo bazali néglige awa na RDC wifi ofele déjeuner ofele courant kutu ekatanaka jamais bokovive kaka lokola na poto na Misunga santé na yo d'abord nzambe nde mutu ayebaka ndenge apesaka likambo ya bana na biso alors lelo toza na esengo po ete bana bakomi na suka ya ane esili alors toyeba mwana azotravaille ndenge nini toma eza esengo topesi mpe merci na cordon oyo azali formateur ya centre oyo na ba ensemble na elongo na ye vraiment tozali esengo mingi mpona kokutana na journée ya lelo
Vraiment, merci de m'inviter au Maïe pour rendre une visite. Vous allez se remettre à mon avis. Vraiment, merci. Ok, merci beaucoup. Ça va? Maintenant, on le dit, il y a témoignage. Témoignage, il y a mes parents. Au bas de la bango, la Zabia. Au total de ça. Par là, on va Madame Lisa. On va aller pour mes parents. On va Madame Lisa dans Zambia. Pour témoigner. Voilà. On va témoigner que témoignage à Zanongo pour la fondation et puis pour la monde. Madame Lisa. bato mosusu baomona bango baza na bango itile zoka mpe baza itile na kati ya société nakomonaka mabongisi ya centre oyo na bana na biso malgré lolenge na bango basacrifice bazosala bana mosusu baza motu makasi bana mosusu baza kozanga koyoka me baza na motema monene ya kosupporte bango eloko esepelisaka nga awa encadrement na bango mpo na nini baza na suivi yo mama soko yo kotika mwana na yo ifo ya kozwa ye fo ya kozwa ye kosinye ero yo kotika lepo ya kozwa mwana na yo kosinye antuka baza na suivi moko makasi encadrement moko mpe ya makasi mpo nazomona baevolution ya mwana na ndako eza malamu mpo liboso mwana azalaki na ekole mosusu bazali kofinga ye baomona ye lokola aza na ye kaka bongo me koya awa mateya bazopesa ye mwana moni te naza bien lokola bato nyonso bakontinue kaka boye soki mpe koza na bana lokola bana na biso bazali kobomba ye na ndako te yaka na ye motu nyonso aza iti malgré eta na ye nzambe oyo apesi yo mona lolenge wana kobwaka ye te kosundola ye te yaka na ye na centre awa na centre mona koseletrouve merci. Ok, merci beaucoup. Merci Maman Louise. Pour le deuxième témoignage, il y a maman Sabina, il y a un papa, il y a Fondation il y a Centre Inclusif Outil. Ok. Elle arrive. Voilà, maman. Votre la mission. Ngape vraiment naza na témoignage makasi pour la Fondation Mukuti. En tout cas, na bandai komona mwana nga azalaki ntina te bandai komona vraiment ke nasali perte po aza 10e enfant na nga bayai na ye baza bien ya basi mibali batangi me ye mpenza azalaki mémoire ezalaki zero. Bon, ene koyoka mbela oyo ya Fondation Mukuti nde nayaki. En tout cas, témoignage na bango ya liboso bazosala mosala malamu. Mwana ngai abandaki kotambola mwa mosusu ngamona soki edukaduka ye bomoni ete me a partir mwana anyata makolo na ye awa mwana fama achangea totalement abandaki kolingana ya kosokola te. Awa premièrement basengaka bango nanu balakisa bango koso propriété basengaka mingi baparent bana fo bazala propre bosonya bana bayaka salite te ya mibale bazolandela bango to bazokoedike bango vraiment par rapport ndete ezalaki na bango na ndako awa bakomi vraiment mire mosusu omoni azwi biki azokoma anekoyeba okoma 5 te lelo akoma okoma 5+5 azodekore azotya bacouleur en tout cas nasepeli makasi yango wana baparent oyo baza na bana ya boye babwaka bana te baya na bango na fondation peut-être ozomona mwana aza eloko te mais à partir okoya na ye awa yo komona mwana kochange ndenge oyeba valeur ya mwana oyo moko bimisi na bimi na yo oboti omona otika esali te miyoyo mais
biso depuis bana na biso baya bakoma propre atuba tozwa bango na fale baparent bana baya na bana na bango awa bazwa mpe bakota na fondation bana mpe bakoma lolenge bana na biso bakomi. En tout cas, merci vraiment. Ok, merci. Laissez-moi tout s'émoter. Laissez-moi tout s'émoter. Ah, laissez-moi. C'est moi fait ça là. Tout le monde, madame Fifi, il est passé un témoignage. Il est passé à maman. Madame Fifi est là. Il est passé un témoignage en Pessa. Madame Fifi, tu es là comment? Merci pour la parole. Napesi vraiment merci mingi surtout penza na papa Jean. Biso toyebaki kutu makambo nyonso te. Mwana oyo tonyokani na ye makasi kasi na nzela ya papa Jean nde toyaki koyeba centre oyo mokuti. Nde toyaki awa kasi banda toyaki antuka chanceme koti na poko na nga oyo nayaki na eza poko na ngai. Chanceme koti makasi en plus alekaka souvent mpo na koyebisa biso ke botindaka ye mpo ntango bozotinda ye akose sentir ke aza mpe mutu na kati na bato tokoma ye kotinda mpe eloko tina kwe akei mpe asombi aye nango mpe donk nayebi te lolenge nini nakoki koremercie centre oyo nazoyeba ngo te kasi eloko nasengi ke nzambe apambola bango mpe abatela bango makasi bakontinue ka boye nzambe akosunga bango. Merci. Maman Bogoté, c'est moi, c'est Rosalie. Oui, maintenant là, tout le monde maman Khadija, il y a des moutons pour un témoignage à Souka. Et puis, maman Khadija, s'il vous plaît, voilà, elle est là. Maman Khadija, écrasez. apesa makoki ebele oyo esuka awa te ekende liboso esuwaka na bana biso te me ekontinue na bana mosusu baya ebele mwana nga azalaki eloko aza distrait okopose question ata te fois trois fois nda répondre me sikoyo akomi mpenza soki olobi bana moko atie matoi atoko repete bana mibale me ya liboso asali nini ayoki epuis akomi kosala mwa mosala oyo komonake basali azosokola ezotela azoforme mwa baphrase akomi kotanga mpe ekoko ye moko na ndako omona azotanga a b i me liboso ezalaki te na komisi nzambe makasi. Yoka témoignage kitoko. Ata mama pauvreté. Voilà. Omoni hein. Moi n'avais pas écouté matin avec même pas prononcer A, I, mais grâce à la fondation, à Ebigotama. Et puis, Bassan de Liboso, à Baneronique à Bienté, mais Nagoyaka Awa, à Yokoyeba. Et ça vous remercie pour ma casse. Néanmoins, tout petit, ma parole de ce merci, Nandenge, votre main qui est invitation, et regardez nous Awa. Néanmoins, pour les Kisika, un à dire, et pas chef du quartier, Kolomabele à Masina Awa Nyoso, pour Ayoka Epe, Azara Moïna Baroloba. Maman, Tubing Sigino. Bonjour à tout le monde. Bonjour. En mode de la mission. Et donc on a témoigné plein de repères comme conseil. Voilà, il faut se faire le bel et un jour au salaka na inauguration de la fondation. Nous avons courage, il y a pour salaka chaque loco au-dessus d'un engagement. Na sepela kimi
mingi ntango centre ekotaki na kati ya quartier na biso ya Kasai. Mpona nini nakomaki lokola na deuxième centre ya formation ya bana oyo bazalaki koconsidere te na se na moi. Naza liboso na ekole esali mpe bana ebele oyo ezali na ekole ya bababa bayokaka na bayokaka te balobaka tobengaka bango basulue na bamilue. Na centre oyo ya ebikotikala malula bautaki mpe kosala mwa manifestation na bango tozalaki na bango ensemble totenaki kaka même parole ya koencourage bana oketikala bango na bacentre bazokoforme bango toyebake mwana nyonso aza utile na lolenge ayeli biso banetre congolais surtout Kinshasa eloko ezoboma biso tolingi likambo nyonso sorcellerie tolingi koencadre bana te tomoni mpe bana mosusu babotami normal me makambo azosala koleka kutu na bo tomoni bandika ya mabe tosala effort tobatela bana na biso tosalaka suivi ntango mwana mpe aye na ndako banda mpe kolakisa ye kotuna ye mpe eloko nini oyo azwi na kati na centre oyo azoya mpe nasepeli mingi na oyo aorganize eloko oyo nzambe atia ye maboko akende liboso mpe tosengaka bacentre yango esuka kaka na masina te me tomona mpe bakomine mosusu batémoigne ke non centre de formation ebandaka place boyelele ekomi awa boye tosepeli mingi tokosepela soki bozokontinue kolanda bana me soki bosukisi bango na nzela ekozala te place te mawa nabanzi naza na mingi ya koloba te nasepeli mingi puiske quartier oyo nga nazokotravaille ezokoevolue malgré eloko etikali place te kote ya assainissement bapeuple congolais ezotosa susu mboka na biso te bana oyo bazotambola na badefo nakuta deja te bakweyaka na poubele moko ezalaka na se koto oyo nakele nanga me na forsaka etake mama nakiti nalongoli bana wana na potopoto nalekisi bango eza kitoko te to apelire mabele na biso ndenge tozobomisa nzoto kongolo elingi kolata kitoko me tala balabala ozali kokende tozotonga baetage 5 niveau 6 niveau tala balabala oyo kokotela koyambela bapaya mai plein porte d'entrée na yo full etonda takozelaka soki koko akufi mama akufi tobandi okombola balabala ezali mpasi mingi nasuki wana nasepeli mingi na présence mpe ya bato ya fondation bazali mpe président oyo aza fondateur asimba mosala oyo abwaka yango te puiske tosepeli na bana mosusu namoni awa nazali kolokota na banzela soki bazotambola koyime namoni lelo baza na esengo bazotambola mpe bien nasuki wana nzamba pamba. Merci beaucoup, merci maman. Ouais, maintenant là, tous les canards. Sénète, et pas il y a Madame Niclette. Madame Niclette. Ok. Madame Niclette est là. Merci beaucoup. À vous. Bonjour. Du coup, toujours les canards, moi, c'est encore il y a beaucoup pour la bas à biso. Voilà, c'est biso que non, pas ça capable pour réaliser mais ça, monsieur César, là, vraiment la bas à biso, pas ça, moi, anomalie, moi, handicap. Vraiment, la banque a été non, à quoi combattre, à quoi on s'attend, à quoi on va santé. Or, c'est faux. Bana biso, à quoi combat, à quoi on y kabasani, à quoi on s'attend. Basa nyonso oyo baninga basalaka babeta bale me baoyo baza na mwa bahandicap na makolo duku tozobenga élève Daniela Mankiese en applaudissant ntango azoleka mwana biso Daniela tomoni ye ndenge azali aza bien aza lokola mutu nyonso mais eza bato mosusu na balabala place azofanda bazominimise babi oyo mpenza osalela biso nini
ya zabo. Asa eloko asala te, oh eza bongo te. Dali nani ka basali akomaka, elle est très très intelligente. Tu prends la tabiso, ndenge nini akombaka, ayebi kokomba, aprouve bino ke ya ayebi kokomba. Bino batofinga ke la tabino ke ayebi kokomba kombaka. Allez, Daniela, on y va. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa na oui wana tozali na mwana biso Daniela alakisi biso ke akombaka donc bato nyonso bafingaka ye batika bafinga ye ke akoka kokomba te akoka kosimba te asimbaka na ye asimba yango mpe bien tozobenga mwana biso Teresia azolakisa biso ke abongisaka bakiti na ndako malgré handicap na ye abongisa bakiti na ndako asala mpe mosala oyo basala ntango mwana biso Teresia azoleka tobeti maboko mpona okobasa Teresia mwana biso Teresia aza kitoko makasi trop belle même lokola kanga bon madame na ye nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga Yesu. Oui, bakiti eza ya kokanga aza mwana handicap omona ndenge azali aza mwana normali mais aza bien lokola motu nyonso asala mosala akomaka adekoraka abongisa ndako aklasaka bakiti tokei Teresia on y va. Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Ngapena tatola bo sambela yo so bato. Yoka bo senga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano. Naye na bapasi na nga libosabo nzambe na yo naye na kozanga na nga libosabo nzambe na yo salela nga Yesu. Merci, merci. À présent on appelle l'élève Billy aza pe na mwa handicap mokie bana biso nyonso pour votre information baza mayele makasi bango nyonso namona na mwa apesanga motu pasi te na bano Billy ensemble.
mibale. Ok. Nazuka mibalo na mona ki wana. Bilerson, et puis Alain. Bilerson ye. Jogo. Voilà. Sido Bakaza Alain. Bilerson Kasongo. Voilà, Tabiso Neli Babetaka. Allez, allez, Bilerson, on y va. Quartier. J'espère que votre quartier vous Ok. Ok, c'est bon. Ne mettez pas un bisou ma beaucoup, maman. Papa, ne mettez pas un bisou ma beaucoup. Bana biso, baloba oh non, pas beaucoup pour le bâti. Maloba na bango yoka na te. Non. On le banon nino, tout comme un le bâti. Mais bana biso, balobaka, plus grave encore, bayembaka, très bien. Voilà notre benga, moi la biso, Makiosi, espoir. Ah, la tsape que ayembaka, espoir. Moi ma boko ko ba mama pe tata courage. Apina pe makasi. Monsieur Christian. Ok, espoir aime la biso. Espoir aime la biso, on dit moi quoi pour misa kinga na invité son de moi espoir. Bonjour. Ok, alors puis bonjour, toyo kité. Ok, so aime la biso on dit mbu. Na fait c'est mes quoi. Asi ma micro bien, aime à l'église. Espoir. Ainda disse aye mama ya pesa tu mame yo mame supa mame
kombama na yo Jésus kombama tilobo Yesu nalingi natatola Yesu papa nalingi natemonie nzambano na ye nga mpe natatola bonzambe na yo biso ya bato yoka bosenga na nga nzambaka basa ye yoka shije na nga ye nzambano na ye na ye na bapasi na nga libosa bonzambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bonzambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo bisenga senga nzamba londe nalebi bi yapesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bi bisenga senga nzamba londe ye lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Sawafako le sawafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu lesamukatanga lesa lesamukatanga lesa lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa Hallelujah chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe alibela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe alibela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga chilobo Yesu alokotinga apesitina aza nzambe
Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Certificat de Bambo. Donc voilà, comme on dit, présence du président. Voilà. La maman n'a pas gâté. Est-ce que ça fait valide? Qui est valide? Voilà, notre président et chef du quartier. Voilà. Merci pour la présence. Sika Ngongango et Koki. Maman Ngongango. Pour la tête, ça va le biso awa. Le bébé naïe. Un petit. Mesdames et messieurs distingués, il est pour tous les personnels de la Fondation Mukudi et de notre coordonnateur, M. Clément Loutou, représenté par M. Jean-Chrétien Mwanza, le chef du centre inclusif Mukudi. Un grand plaisir et un honneur différent de vous savoir venir nombreux répondre à notre invitation. Comme vous pouvez bien l'imaginer, ce jour est consacré à la proclamation et clôture de fin d'année scolaire 2024-2025 dans notre centre. Loin d'établir l'historique de la Fondation, néanmoins, la Fondation Mukudi est une ONG qui s'engage dans l'encadrement des personnes vivant avec handicap. Spécifiquement, son centre inclusif Mukudi s'est assigné comme objectif. Primo, d'accompagner les enfants grâce à des actions éducatives par un enseignement spécialisé, gratuit et thérapeutique et toute personne vivant avec handicap. 2. De tisser des partenariats afin de permettre une inclusion sociale et professionnelle, notamment en faveur des enfants ayant une déficience intellectuelle, un polyhandicap, un trouble du spectre autistique et de la trisomie. 3. D'assurer l'autonomisation,
dames du quartier, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, vous vous apercevrez que l'idéal est grand, mais pas impossible à réaliser. Seul, les visionnaires le peuvent. Ensemble, agissons maintenant. Nous y parviendrons, la force de chacun serait d'un réel et salutaire secours. Que le bon Dieu bénisse, qui parmi vous, toutes les personnes de bonne volonté. Nous vous remercions vivement. Merci beaucoup, Madame Kennedy. Bonjour à tous. Mesdames les chefs du quartier, Monsieur le représentant de la Fondation Bokouti, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ce jour est un moment mémorable. Nous sommes venus pour célébrer avec nos enfants cette reconnaissance de leur performance et des résultats qu'ils ont pu nous produire à la fin de l'année après avoir participé au cours. Et lorsque nous avons appris que cet événement allait avoir lieu, nous avons décidé de nous y associer. Et je ne peux pas commencer sans saluer le leadership de Papa Bokouti pour ce bon travail qu'il est en train de faire. Je mérite que vous encouragez, vous mettez vraiment en beaucoup. Deuxièmement, il y a lieu d'encourager aussi nos enfants. L'environnement pour évoluer, c'est un environnement très difficile. Si les enfants doivent quitter à la maison, il y a un défi logistique. Les amis, les parents, pour ça, pour encadrer. Je pense que vous méritez peu d'encouragement à Bissau pour mettre un peu Maboko. On a série à remettre la Maboko, pour remettre la paix personnelle. On va travailler parce qu'on a dévoué à cause Oyo accompagner l'inclusion sociale et Bana. Et puis encadrement la Bango, ce n'est pas vraiment très facile. Mais Bazali Awa, on va mettre un peu Maboko pour la comprendre. Je serai bref dans le bac à 2 points. Premier point, que si nous sommes ici, c'est pour accomplir la loi du Seigneur qui veut qu'on puisse aider son prochain. On a besoin de prochain, on a besoin de chaque fois que baza na lisenga et c'est que ya tozala avec qui togoza nango na banza qui ko soulager bango, c'est une très bonne chose. Donc derrière cela, il n'y a pas d'autre motivation qu'une mission sociale. C'est depuis 2 mois et 2 mois qu'on le fait. Deuxième message, que nous allons encourager l'autorité de Bisso, les représentants de Banque Bazalia, mais capé ko Chamaboko en centre. Et d'une manière générale, nous vivons dans handicap parce que nous avons besoin de santé, besoin de logistique. Il y a un matériel pour adapter la notion au pour que nous assimiler à un. Nous avons vraiment besoin. Ce qui peut parmi nous, Bayer, nous Bazali, nous toyé les lots, l'occupé Baya, pas informer peu nous Baya pour aider à Waïka chaque fois Baya Kabaya pour que Evre Oyo, ils allaient vraiment au papa Moukoutiazan Nango et mes Kaoken de Ligoso. J'ai dit et je vous remercie. S'il vous plaît. Élevé. Ok, viens vite. Élevé, mes sincères félicitations. Ok, félicitations. Merci. Voilà.
Bonjour à tous. La félicitation Mingi. Nous allons appeler l'élève Kassongo Gilati Billy. Billy, il est où? Billy. Billy, viens. Sous vos applaudissements pour encourager. Chaleureusement, vraiment. Ok. Félicitations. Bon. Voilà. Présentez Billy, présentez. Ok. Voilà. Merci. Encore. Merci mingi Bengi élève Bomongolo Mukwama Félicitations, viens vite. Elle est là. Ok, félicitations. Ok. Ah, encore. Derrière moi, les chefs de quartier Kassai, je suis là. N'est-ce pas, vous pouvez me voir quand même en route. Et non, c'est NTT ce jour-là. Josué. Ok, félicitations. Josué, viens vite. Daniela, elle est là. Félicitations, toi. Après l'élève qui est là, Kawa Eli. Sincères félicitations Eli. Appelle l'élève Makiosi Espoir. C'est sa félicitations. C'est quoi le bien qui paye? Papa Eddy paye en remettre Bana, certificat. Ouais, continue. Ok. C'est bon? J'appelle Mouinda Mayamba Grace. Mouinda, elle est là. Félicitations. Encore. J'appelle Kabuiko Mabanza Teresia. Kabuiko, elle est là. Wow. Félicitations. Attends. Ok. Ah. J'appelle encore Zebantimba Anita. Oui, Mundamba Diake, c'est Naomi. Naomi, voilà, elle est là. La souriante. Félicitations. Ok. Oui. Ok. Comment dit bana bazi ba certificat na bango? Bayaki awa. Donc après bango, éduquer bango.
Et puis les écarts, il y a un mot à Zuyango. Madame, chef du quartier. Oui, oui, Nous avons un remerciement éveillé. Pour éviter un président comme ça, Ok. Devenez prison. Ouais, président. Président, personne. Ok. Alors, tout le monde est payé. Il y a mon gars là-dedans, il faut pas là. La caméraman peut aider à tourner s'il vous plaît. Vous souhaitez vous allez pour nous images. Vous souhaitez mettre ça à Ok. Donc, on va nous appeler ça. Maman, vous avez bien dit pour la barre, la biseau. Vous avez bien dit, vous avez bien dit. Ok. Voilà. Pour les délégations et la fondation, nous avons mis ça. On a reçu la balle là. Il y a des baliaka, des melaka. Il y a un moment où ça la donne à Bango. Il y a un moment où nous avons fait ça. Il faut y avoir beaucoup président. Ok. Président, moi dire. En tout cas, je vais juste évoquer un proverbe qui dit il y a plus de joie et de bonheur à donner qu'à recevoir. On est très heureux de le donner à nos enfants. Et merci beaucoup. Ok. Voilà. Merci, merci. On a remis là-bas. Il faut président Yamoko. Président Jean-Pierre Batubanga. On a Yamoko, à son place là. Et c'est moi? Et c'est moi, c'est moi. Symbolique, voilà, pour nous remettre officiellement dans la direction. Mais pour des raisons de pudeur personnelle, nous allons aller dans le bâtiment des Anakati. Voilà. Merci beaucoup. Ah, ok. Merci beaucoup. On se met de ce côté. On se met de ce côté. Ok. Voilà. Ok. En tout cas, merci au président JP Badubanga. Voilà, chef, s'il vous plaît. Voilà. Attention. Oyo fondation était la qualité. Fondation Abisso existe depuis plusieurs années bientôt. L'action sociale a tout ça la Congo en Malamingi. On est président de la Karobité. Les lots ban à centre Mokuti. C'est ce que je veux prononcer. Tout ça la Congo Pélité. Pour passer par la Lokola Banagnon, Nyoso. Zambé a-t-il la Congo Pélité. Pourquoi pas Papa Jean-Pierre Batibanga. Les raisons et ça là qui est Toya, Kola Lelo, Kota la Banana Bisso. On fêter la bango ensemble, on peut savoir et on va comprendre que la carte de la société congolaise, il se peut utile. La fondation de la existe pour la personne vulnérable. Donc, la part de la biso atteint d'une maladie
il est limite par rapport aux autres enfants, physiquement et parfois mentalement. Par exemple, ma personne vulnérable, la fondation était la réalité. La fondation était la bango likepi. La maman veut payer bongo na bongo. La monnaie de Sengi, la batterie sur le bazar awa. On va voir que c'est la quoi adhérer à la fondation. Nos portes sont grandement ouvertes. Ayango, na ko pesa numéro de téléphone pour que belé on va s'appeler quoi adhérer à la fondation. La ko kipe ko ya. Numéro na biso ezali 081 009 14 41. La bandeli 081 009 14 41. Merci beaucoup. Tata Zambé à l'albino. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. Chef président. Na bandeli. Moi précision pour la fondation. Je pense que nous avons presque la souka. Je pense que pour le Manabiso Awa, sur la fondation, tout ça, la moi pas comme marche de santé, pour la volonté qu'à payer image et la fondation Nabiso, Manda Awa, Ti, na Wendy, ya Kulumba. La Wendy Kulumba, ça peut nous cicater juste Manda, ou Sanimo Liboso, Wendy Kulumba, en face, il y a Wendy Kulumba, pour au monde à Bande comme Subazawana, Bazo Zelamino, les temps, Maleme, président Zoya pour rejoindre la Bino. Ceux qui viennent au commis, peut-être président Bokoma, pour tout Ebana Panzana. Merci beaucoup au nom de la fondation Badibanga Topesibino. Merci na base que vous m'avez amené déjà la biso tout le terrain donc Nicolas va férié tout après na ligne sala même si c'est de la tout na bana na ba journée nous sommes dans ma opportunité tout na bango tout c'est de na bango tout échanger tout ka bango tout na bango ensemble nde musa tout ça là-bas d'habitude je conseille de passer na parents ou dans négliger bana o le mtu ba critiquer bango quand de parents conseille de passer na parents wana pour la que je suis pas na olengi bazali utile na kati ya société parce que nzambe mutopesi biso bango un artiste disait que Moutounio surtout est important comme vous avez organisé compétition à Bango et au Tinanan. Donc vous avez organisé compétition à Bango et au Tinanan. C'est-à-dire qu'il faut pas à pour encadrer Bango et bien trouver qu'on utiliser Bango par rapport à besoin pour qu'on a besoin de les aller. Ça je l'ai fait non les amis nous on a Bango comme ça je vais ça geste ça les messages les amis là-bas. Ça de la faire Zalika qui est allé d'abord on est sénégalais pour savoir accompagner Bisso dans chaque manifestation à Bisso. Et puis de deux, pour l'exemple, c'est pour que Batoussou, Balandabiso, les honorables députés, les ministres, les politiques, nous allons mettre en place. Mais quand on réfléchit au PK, il y a Bana, il y a sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les bailleurs de fonds, Baya, Oede Bango et Rosala Malamou. Merci. Bonjour. La fondation Mukuti Nazali, chef de centre. La centre inclusif est la classe cadre. Notre PC la certificat na bulletin na on le la journée le même pour la bague. Oui, la difficulté ezali pour la mission ezali ko la défi parce que au Kambaba na ndenge wana o baza na différence wana eza PTT. Hein, moi na azana ba trouble autistique eza PTT. Moi na azana trisomie eza PTT. Tant ça botami ko le malamu pende ezate, ozo ko forcer ye ko ameka ko le malamu. Ya ko le tozala ka moi ba
bacours oyo topesaka bango ezali donc kamo bapona tosala mpona neti orthophonie po amesana koloba mosusu soni so neti botisi baza mosusu soni kotangama esika moko donc ofu oluka mwaye kofongola ye po mpe afongama asanganaka na baninga donc akomba inclus na kati ya baninga donc eza petete eza pene mosala moko makasi oui eza likanisi wana donc bandaki ye parce que na kati na ye amemaki bavaleur tozobenga ya kopartage ozomona soki oza na motema ya kokaba te po okabela baninga donc ozomoni ke eloko wana pene akokobanda yango te epuis nini lisusu bolingo surtout bolingo etiyeki azotala bana na ndenge indifférence wana eta mosuku koseka bango na babalabala banini surtout mikolo tomona bani bandikape o baza bato mwa bisengasenga mais babandeko bazalaki na bana mike ti bako mikolo alors soki na bana mike ebandi koencadre bango te omoni ke soki bamiko mikolo bakosala ni bakotikala kaka na situation wana alors banga bomwana soki bandi koencadre bango omoni ke bakomiyeba ke non ozali na valeur na kati ya société donc biso mpe tosengeli kosala oyo tosengeli kosala po te tokoma autonome donc valeur wana ya partage ya amour ya solidarité na ya justice te biso nyonso toza ndenge moko yango etindaki ye mpena likanisi wana etindaki asala centre oui mpona kozwa biso ezali facile na avenue Twana numéro 61 na quartier Kasai ezali na commune ya Masina donc soko ozala partir boulevard faut kota avenue Twana obandi kolanda ngo oleki référence avenue Kulumba oyo eza makadamize soko oleki yango non loin okomi na kamwa première direction après Kulumba nde komona biso wana portail ya bleu eza wana en face na biso ezali référence mosusu ezali antenne ya télécommunication eza wana donc tozali wana